positif. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Paix à son âme, Maman Marie Mateta, Oyo famille Ezana Kolela, famille Kisala Ezolela, Bandeko Beleba Otala Bisso. C'est Mathieu Bon chez votre humble serviteur. On est ici précisément dans la commune d'Enjili, quartier 7, salle, je ne sais pas le nom, mais à côté de Maman Mwabi, sur Louemba. Veille mortuelle, il y a Maman Marie Mateta Kilolo. Donc, à dire Maman Marie Mateta Kilolo. Date de naissance le 8 3e mois 1933. Et décédé le 7 4e mois 2024. Maman Toko Konabiso, elle a totalisé 91 ans, en tout cas bravo. Nzamba Zwa Lukumu, Ajuana Bakomisa Ango Pamba Pamba Te. Merci à toute la famille qui sala Bagotala Biso. Merci à Nana qui sala, Karine qui sala. Bozamo et Belé, Narozo Bakombo, Naïbanenge Turosala. Toye Kolela Koko Nabiso. Quelque part, ils ont fait parce que Koko Koksi 91 ans. En tout cas, organisation Kitoko. Merci na famille, merci na Bakoko. Merci na bananaye parce que na moni organisation ezoleka très bien nengeka tolingaka et nazo signaler na batuke Maman Marie Mateta azaki mama moko malamu koko moko malamu oya lingaki bakoko na ye oya bandaki kozala na bakoko na ye mais lelo elle ne plie topesa ye tosunga ye molimo na ye epe manakimia. On va parler avec tout le monde parce qu'on est déjà en direct sur notre chaîne YouTube. Bana poto barotala biso famille qui sala mobimba et rotala biso à suivre sur votre chaîne Oyobozotala Mathieu Bonché. Regardez un peu la photo de Bomoni, photo yangoana ya Maman Marie Mateta. Paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Ça les a kotoyo. Ndeka makambezalaka. Maman Marie azalaki na biso. Lelo atiki biso mama mbote na mbote mbote na yo mbote papa oui matanga Maman Marie Maman Marie koksino na tena ba souvenir otikali na ngwezani ya ye kama loba na ya atikaki biso aloba ini aloba ki botika malamu nganta bengi nga mekole koki amen amen mama hôtel ma pardon to tunata mituna Maman mbote na yo kuna mbote na moni na matanga Maman Marie Mateta lelo akei liwa na epo na yo saloboni Maman Mateta za grande sœur nanga mwana liboso na libomo na biso bongo en tout cas esali biso passe po azali ya na biso penza tolingaki ye makasi aza mingi pona biso asala mingi pona biso abokoli biso surtout nga penza azali penza leki na ye me neti mwana na ye naza na témoignage na ye makasi penza makasi pole nazalaki na classe naye kozwa zemi na 6e humanité naye kobota ye aye kobota le 8 kala boti le 11 ye muta bokola ye muta melisa ngana melisa ka mwana na hospital ye muta zwi mwana na ya ye na yanga amelisa ya mwana souvenir na ye za makasi asa penza ya nanga penza ya bolingo penza mingi tuka nazolela ye makasi penza. Merci beaucoup. Lelo 91 ya mwana lobi Nzambe azwa lokumu apema na boboto Maman Marie Mateta mama nakozwa mwa liloba moko na mono na matanga Maman Marie Mateta d'abord liwana esali oboni
le wana epesi ngai esengo mpo deja akokisi 90 ans epesi ngai esengo makasi toyebi te biso so tokokozisa te ye ake na kati na kimia nzambe azwi bomoi na ye ake epesa na kimia. Merci beaucoup. Est-ce que organisation ezoleka ndeni a ate na nsomo ezoleka kitoko toya na feti monene Merci beaucoup Lova Kanza. Je suis avec Lova Kanza. Nzeta malili na yebi ke bana poto bomona Lova Kanza aye matanga ya koko na biso Marie Mateta Lova koko akeia. Ouais, to kabulaka mawa na famille donc to lelaka koko. Donc apé mara na kimia quoi. Asali de ya trop. Nzamba batela molimo na ye. Ba condoléances no pesi na nani na yebi ke ba nana ba Karine Kisala ba otala. Bon, on a pesi condoléances na Jenny Fimbo, Nana Kisala, Karine Kisala. Na mère modé tozane a donc famille tout donc banjou zimbonda bazé belé ba Mériel bango tout na pesi bango ba mes condoléances na bango. Merci beaucoup Lova Kanza. Ouais, merci Mathieu. Merci beaucoup, lui c'était Lova Kanza, Nzeta Malili. On est là mesdames et messieurs avec tout le monde en train de pleurer notre coco Marie Mateta 91 ans. En tout cas paix à son âme Nzambe Azumoli Monayo. Tu es fait parce que kokoksa 91 ans. Eza Passi, Nana Kisala, Eza Passi, Karine Kisala. À suivre, Véo Mortuel, Toza Awa, Tozo Landela.
Donc ba dessin ça ko la bano mère atiki donc atiki bana ebele ba koko ba kokololo na ba kokololo donc mère accueilli mais atiki ba dessin donc œuvre ngwana bola mune le kage belé bola mamame le kage belé bola mamame le kage belé donc nzambe batela bisoye pa accueilli fungula ye banzela mongolo azonga lisusu pona nzela nkongo soki mutakei soka salaki bolamu azonga ngane lisusu bokomona ka mwana moko na famille abimi mama tete azongi lisusu donc nzambe abatela ye na nzela na ye merci. Ok, topesaka lokumu yoza mwana liboso obotami na basi ebele mama la bino na moni vraiment zaki mutabolingwa obligé donc ya lingaki matuna surtout ba lekine nyonso voilà. Mais matang eleki nango très bien. Ouais, l'équipe bien en Ngolou quoi. Remercie Banano va soutenir Bino moralement, physiquement. Bon, na remercie donc mutuno ça ya donc na remercie batuno soko. Voilà. Ba wuti na Londres, ba wuti Belgique, France, voilà. Merci. Yeah, cool. Nous rendons gloire à Dieu parce que Samba Lobi que to botami mais un jour photo kufa. Tristesse est allée parce que ça bokabwani. Et ça séparation tout le monde en a le sauté. Tout le monde a le sauté. Mais to vivre naïe plusieurs années. Souvenir à Madame Moussa est belé. Donc moi je remercie le bon Dieu. Touti Misika, Gala Outi na Hollande, précisément à Rotterdam, à Londres, Bali, à Bruxelles, Bali, il y a Liège, Belgique, donc nous venons de partout quoi. Tout ça parce que Bolingo Oyo Yepe Atiaki Katina Banana Ye
bana na ye mpe balakisi biso yango esali ke tokokotika bango te balobi esika baninga baolela yo mpe kende olelisa bango mpona bisengo okoinvite motu mais na mawa yo moko faut comprendre que nous venons de perdre une grande personne donc c'est une maman donc azalaki pilier mpona bato ebele abokoli atangisi asali bolamu. Voilà ce que je pouvais dire, que je rends gloire à Dieu parce que tu honoré la dernière demeure naé et à salpe musala qui te remercie nabino pe botika ibisote bosal musala pe kitoko bosal vraiment félicitations vous avez tout le temps disponible et tout zamba pambola bino merci bote papa matang l'équipe boni na yebi ke boya ko la maman Marie et l'équipe d'abord boni matanga l'équipe vraiment kitoko to sepeli makambo c'est l'équipe bien nde toye kotika siko mama na akende mboka to vandi to zozela mama kende matanga l'équipe vraiment bien bande ko nini oyo ko remercier ba soutenir bino moralement et physiquement en tout cas na ko tanga ba kombo tete kombo zanat kombo mame veli yo uti mbogani na uti Londres oui merci beaucoup mame veli oui merci maman ko baksani basaka ke mama tobokeli bango bafrère fai makuba bakundi mama na bango na lokumu nyonso emonisi vraiment poleleki mama oyo abotaki bana na ye esete namoni mama bato balingi ye mingi azalaki moto abato mama azalaki batémoignage oyaki lobi na sala oyokaki te en tout cas mama azalaki abokoli bana ebele yende pe muta yaka liboso na kini amemi pe bandeko nini surtout na kini on batanga kala mama o ezangene ti bapoto na bango comprendre auti mboka yeki sasa amemi pe bandeko nini surtout si lelo famille comme tamuni merci mais maman aussi non antenne elle a fait fête quelque part normalement mais maman zalaka mama atatozo sepela lem su mama keyi bakoy mukolo mais kombo wana ya mama voilà. Enterrement, organisation, Marambeleki Boni. Non, l'équipe bien, tout le monde dit l'équipe bien, tout les maman, Marambeleki sur l'équipe bien. Donc tu as Kokunda maman, après ça tu rejoins à la biso. Tout c'est payé par la délégation. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. C'était Mathieu Boncher, Elengia Congo Télévision. On était là donc pour bien travailler avec toute la famille qui sera là, donc et pourquoi pas na bandeko nyonso pe balandi bango et nazwa ki yo bien TV na Gabe Manez yoza parmi ba pilier ya Changu lelo famille ekufeli ba souvenir nini namoni pe maman ngazaki mutabolingo po batu balandi ebele maman na biso nyonso ya Congolien totela bazalaka batabolingo po bavandaka bien na bana balabala maman avandaka bien témoignage déjà bien ya on moni banda lobi on mona que scandale ba carte voilà ba camion tondi parking ezate donc mère avandaki bien na batu donc ovanda bien na batu ya on moni maman kene sengo tisiko aza wana mayo zone eza na ezozela po bakende na maman donc eza sengo atiki ba dessin et belé ya tiki ba dessin malamu maman ngwana donc merci beaucoup rapidement mamoza parmi délégation au Bayaki oh maman penda maman ya yete voilà azan émotion on est presque à la fin mesdames et messieurs merci beaucoup à tout le monde merci à Nana Kisala merci à Karine merci à Jenny Fimbo on était là pour plaire notre coco paix à son âme. Paix à son âme, merci beaucoup, à la prochaine, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com